Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Bina bikandambika womfumu mfumu Yesu musukubina ekayekulwa wabonga dipa ukamana tonda wabukunajyo wavova dyadi imitwami yaveno mubeno boboluvanga mukumbambo kila moyo pila mosimpe Mbungu bukamanadya wavova mbungu yayi iluwawa lulamona mumenga mabi wabuluvanga yonso ndangu iloyonwa mukumbambo kila moyo kadi yonso ndangu iludya dimpa yoyo yenwa mbungu yoyo lusamunanga mfuilu wa mfumu nateye kana kuiza ikuma wonso udya dimpa vonombungu ya mfumu bulembo lofuanana yandi netinkanu anitu yemenga bya mfumu mudyodyo bika muntu kakifyongunina mboki kadya dimpa yenwa mbungu kadi udyanga yenwanga yandi ukukidilanga yeukukinwinanga mfundusu voka yindu linitu amfumuko mudyambu dyodyo mupeno mwena babingi benalebakana yekimbevo bankaka babingi bafwidi musola kwa se ye mwana ye tata mwanda vilela. Amen. Jina da tata nudia mona nudia nyuma wabonga nzambi tata kisolokele nzambi tata dialungana nzambi tata diangenda kuntima nzambi jitatu mukachida nzambi moshi papa simoti mbangu kiangani nzambi yaji nzambi fumu ya mafumu kalambala ifuchi ya gaswe mate mwakelenge mundele funji kahologa mingungi aye muwalaganyi seso ya gizege meno fumya milanu nyuma jetu kwa kuhana hambaragana diavola watu kangu ile njila lusugu lwa mangino aye suegudia mwila wae nugunwa mahache aye fumu lamba diavola tulinadio hasha mavu tala gufwa tala jinzala tala itumba tala minzanu misongo pipa mwanya aye muva kudila kwa naye tushiko nukuhima hasha mavulamba diabalegela fumu kenda jaye tuli mutoga utaliko kujimbila kwetu ko tuli musumuka pipa mwanya gumona guvwa gutangiza gukwata gudya ili kutubata mosha masumu kenda jaye twatoga fumu lusuku lwakoma lwa mangino tuli mudya mwila waye nukunwa mahachaye twalonda kilangalo gihe nwaye neswe twabwa mwila umoshi fumu tufile kenda hangi na mwila waye mukachidetu hatudi atunwa katula misongo mukachidetu katula malamba tujeta kanda nukanda talagu este ya RDC kuhima kushiko menga twadi munoga jifegi meya pamba kenda jaye twatoga papa simoti mbangu kianga ni nzambi ya jinzambi fumu ya mafumu kalambaga ifuchi ya gaswe tulondele hana kuhima mu RDC hana kuhima ku Angola hana kuhima ku Congo Brazzaville Afrika tini mava mudidu wa mwenene dilamba hana kuhima mukachida dibundu kusendesa mu Yerusalemu ihe tini mukoka juana jamavu anayaga switch maete kuhima jina daidi ya koma dipubishiwe mihehe abola ifise musonye kale tege didi kumbi watutuma Yesu kutunga Yerusalemu ihe
utusaku mune ukangule shinjila tuhete ya kusaku kutwalela ula tukunge Yerusalemu mba tuhete monyo wa mailawo njila ja kusage sajidi ja bola jikange jikale teje twatoka nukuti felele jili kututagenesela mukenda nukubonga kwaye mujina lya tata nudya mona nudya nyuma wa bonga. Munazola kwangese ye mwana ye tata mwanda velela nzambi yetu tata Simoni Kimbangu Kyangani, nzambi ya Yenge, nzambi ya Zola, nzambi ya Ludi, nzambi ya Walakazi, nzambi kati kwa bantu ekesi kala ino kuzulu vumbandu yanya betu tukala kuni mengeye tukuwana moko mtungulo ilusele midiampa unu ilumbu tunadia nitu tunanwa menga mfonte Yesu Kristo inavo nzambe tutulomele kwangeye biko tubanzila muto otubanzila mumuanda banzila ncieto papa Kongo Kinshasa, Kongo Angola, Kongo Brazzaville, makongo matatu mena munchilu zenge tata nzambe kanchi ditamoni kavo Kongo Kinshasa kuna este papa bantu betifua menga metitiamu kangira maza dutanga mpasi kwa beto bantu ina vutulomle konge tata mwanda velela ngeye kakana wiselendo mumanza mvita yoyo ina kunchetu kuna SARDC tulombe mpeluvuva mpapa munza ya mvimba tumwini zinchistanuana muminkele bantu betifua betivunda sana dina vonzambi yetu mamoto mnanga kwangeye beto mpeka tulendi sayo yako tufetika katata mwana lomba kwange tata mwanda velela kadinge unzambe yetu bantu dina vo program kalumkia unu papa ngeye utake tuadisa ngeye sadidi program kiaku ibotweni ori tutasadila papa dina vo nzambi yetu tunadie nitu tunadie menga mamfoto Yesu Kristo bika matuana ngolo muto ye mumuanda dinavo nzambi yetu ngeye unayetu kintuadi munayetu kintuadi beto tunaikese luvuvamu dinavo luvuma lolutuka ku Yerusalemi loenda munza ya mvimba sambo lusa kumtulomlizo klamu beto tukaune kwelemvu se ye mwana ye tata mwanda velela unakumbwa se ye mwana mwanda velela tata nzambi mfumu Yesu tata mwanda velela bero luwiri mana malome na maseme kawo ifueni
Ensamu za mfumu wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzabi wa seditu, ye untoa dia mwanda velela, vika wakalanga yetu tukawa kwa yelemvu, se mwane mwanda velela. Amen.
ndenge yamba kimbangisi ebongisa na tina oyo etali communion na tina oyo etali communion tozali komona bato bayike milongo ezali molai penza milongo ezali milai bato bazali kozela kolia communion batata paster pe balembi te bazali kati na mosala bazali kosala mosala mobango tata Simo Kimbangu Kiangani avandi wana azali kozela azali kotala lolenge mosala ezali kosalela solo tozali na elike ete bozali bayike kolanda biso na ngonga oyo na kati na mokili bozali bayike kolanda biso bipai biso bozwami na baye basili kozwa biso na nzela tokoyebisa ete bozali kolanda bongo losambo oyo ezali koleka mboka nkamba na kati ya tempelo monene epai wapi bandimi bazali kolia communion ya yambo mpona mobu oyo pamba te ekolia makambala misato kokati ya eyamba ya tata Simo Kimbangu mbala liboso ekolia makana sanza ya minei mbala mibale ekolia maka na sanza ya mitano oyo ezali koya pe mbala ya misato ekolia maka na sanza ya zomi ona mbala liboso ekolia maka na tango tokokanisaka kokelama ya lingomba tokanisaka ebandeli ya mosala ya tata Simo Kimbangu le 6 avril awa bazomani mboka nkamba bazali kolia communion kuna mboka Kinshasa solo na sanza ekoya soki manso mabongisami nde ekopesa mape kuna bandimi ya Kinshasa bakolia communion le 25 mai mbotama ya nkolo Yesu mpona kokanisa mbotama ya nkolo Yesu communion pe kolia maka okati ya Lingomba Kimbangisi le 12 octobre mpona kokanisa kufa ya tata Simo Kimbangu communion mpe ekolia maka na kati ya Lingomba Kimbangisi tozali komona kuna batata pasteur bazali koleka na batata diacre ezali mpona kokende kolesa communion tozali komona basusu mpe bazali koleka pene kotala soki eteni ya nzoto ekwei na mabele esengeli kotiama ya nkamba kolokota yango bakoki koniata yango te soki eteni ya nzoto ekwei na mabele baniati yango ezali sabotage nzokande nzoto ya nkolo ezali na motuya makasi ekoki koniatama te nde ekosengamaka ete na eleko yango esengeli kozala na limemia kosala manso na limemia voilà kuna tozali kolanda pe mindule mizali kopesama na fanfare Kimbangisi mindule ezali kopesama na fanfare Kimbangisi bandimi bazali kokoba se kokoba kokota kolia nzoto mpe komela makila kasi toliki ete na suka bakoyeba kopesa biso lotango ya bato oyo baliei communion omokolo mwa lelo tozali korapele bino ete bozali kolanda presque nkamba la chaîne YouTube na mboka nkamba tozwamani omokolo mwa lelo mwa
jeudi le 9 avril 2026 wana bozali kolanda cérémonie to pe sacrement ya Sainte Seine to pe communion. Fanfare etiki faki etiki kobeta nde bapesi relais na flûte to pe flûte kimbangiste, groupe de flûtistes kimbangiste. Bangwana bazwi ngala ya ko pesa mindule. Tozali komona kuna ba mama pasteur bazali ko pesa bango pe communion lolenge moko batata pasteur bazali ko sala yango. Malembe tozali ko kene na suka. Atako bato mosusu bazali ko kota kasi tozali ko kene na suka. Tozali ko kene na suka malembe mpo ete tosilisa ngala ya mokolo mwa lelo. Tozali ko kene malembe na suka. Wana tomoni batata pasteur balati kazaka maboko melai. Kuna na katikati tomoni tata Diacre alati kazaka maboko mikuse. Pasteur moko akopesa nzoto. Mosusu akopesa mai. Mosusu akozwa kopo oyo moto amere makila. Ozongisa na bak. Soki nzoto esili mama diaconesse akozonga wana tuzali komona mama diaconesse atelemi na nsani ya nzoto. Soki esili tope mai kila esili akozonga ondako eke epai wapi bakobongisaka nzoto mpona kozwa mosusu oyeba kokoba kosala mosala. Tala lolenge kolekelaka. Tozali kokende malembe. Tozali kopusa na malembe. Mpote tokene na suka ya cérémonie mokolo mwa lelo kasi toyeba ete sima ya cérémonie oyo tata mokonzi abule akozwa maloba mpona kolendisa bandimi. Soki azongi mongonga moke ondako ya ye mpona kokende kobongola bilamba akoya kozwa maloba mpona kolendisa bandimi. Sima na yango tokobima olibanda mpona lokumu lwa ye to pe honneur na ye e bongo misala ya compétition tokobengaka ntisani mpona ngala ya 6 avril ekokoba bongo kosalema wana tozali nano na eleko ya communion Sainte Seine. Tozali kosenga na bino ete ba commentaire na bino e ko sala bénéfique pona biso. Soki bokoyebisa biso lolenge nini bozali koyambela biso bipai biso bozali kolanda biso e kozala malamu po ete etoyeba bongo kobongisa esale na biso. Tozali kopesa mbote na papa Mukoko oyo azali kolanda biso uta kimpese. Papa Mukoko, merci beaucoup ndenge ozali fidèle epai na biso uta mboka kimpese. Bayebanso bazali kolanda biso soki bokomeli biso okomi kombo ya yo tokoyeba kotanga pe koyeba ete mutu boye azali kolanda biso na eteni ya mboka boye epai boye na mboka boye lolenge nini bozali kolandela biso bilili bya biso ezali kokomela bino ndenge nini pe commentaire na biso ezali kokomela bino ndenge nini ekozala malamu mpenza. Toliki ete banso tozali kolanda na bokebi penza lolenge nini nzoto ezali
kopesama na bandimi esengeli kofukama ofukami ozwi loboko ya mobali otie likolo ya loboko ya mwasi bapesi yo nzoto batie nzoto likolo ya loboko ya mobali olie kotika eteni moko te ata mwa poussière moke kotika te kasi yambo ya kolia nzoto esengeli kotubela mpe otubeli tubeli masumu na yo manso epa nganga nzambe nde okolia nzoto mpona koluka te ete mpasi eyela yo pamba te soki ole nzoto na mbindo mpasi ekoyaka soki mpasi ekoya na nzoto te ata na molimo mwana moke akoki kolia nzoto te bobele mokolo oyo ayambi andimeli tata nzambe kolo yesu mpe tata molimo santo oyo andimi ete tata Simon Kimbangu nde nzambe molimo santo voilà bato oyo bapesameli ndingisa ya kolia nzoto mpe komela makila tolike tozali komona lolenge ndako ya nzambe bato batondi mekin uta na se kino likolo bato bazali mingi bato bazali koya kolia nzoto mpe komela makila na mokolo mwa lelo solo tozali kokoba wana ba tata passer banganga nzambe
bazali kokoba kosala mosala na bango. Tozali komona kuna libanda pe bato basusu bazali na kati, bato bazali kokoba kolia nzoto, bato bazali kokoba kolia nzoto. Bato bazali kokoba kolia nzoto, batata pasteur mama pasteur bazali kokoba kosala mosala na bango, bazali kokoba kosala mosala na bango. Tozali kokende malembe tozali kopusana na suka. Tozali kopusana malembe na suka. Na mindule ya fliki azali kopesa mindule wana ezali pona lokumu la tata Nzambe. Yokona lokumu wa tata Nzambe pambate Nzambe akoliaka esengo na mindule loyembo ya kitoko, loyembo ya esengo nde lokumu na tata Nzambe ekopesa melaka ye lelo mokolo monene. Atako ezali mokolo ya mosala, ezali jeudi le 9 avril, kasi bato bayei ebele penza ebele lolenge tozali komona nano bato bazali kokota bato bazali kokota pona moko na moko azali koya pona kolia nzoto komela makila mpe. Ndenge tozali komona ndako ya Nzambe etongama ya kitoko, esenge toyeba ete ndako Nzambe oyo ezalaki inauguré wuta le 6 avril 1981 après 5 ans wuta libanga liboso etiamaka na 1976. Wuta na 1976 libanga liboso etiamaka nde na 1981 nde ezalaka inauguré. Totala lolenge manso mazali koleka na limemia na lingomba kimbangisi ekosengamaka na bandimi ete yambo kozala na botosi. Nde tozali komona batata surveillant pe bazali elongo, batata surveillant bazali kozala pene ya batata pasteur pona kotia makambo manso alima bandimi bakota na kimia nyonso, bakota na kimia nyonso bazwa isika moko na moko azwa isika mpo ete akoka kozwa komunio na ye na elikia nyonso na bolemo nyonso. Tala komunio yango wana, tala lolenge ezali kopesama, lolenge tolobaki ete loboko ya mobali ekotiama likolo ya loboko ya mwasi. Tala komunio yango wana asimbi elamba papa pasteur oyo asimbi sani ya communion nde mama diaconesse. Ba mama diaconesse bakomemaka sani ya communion, batata diacre bakomemaka ba bac ya mai tope makila bango wana. Tala mosala ezali kokende na suka mpo ete tosilisa cérémonie ya mokolo mwa lelo. Tokomona ete batata pasteur, bamama pasteur, bamama diaconesse, batata diacre bakobengama mpona losambo ya suka oyo ekopesama na tata mokonzi ya bule, tata mokonzi ya lingomba, papa Simon Kimbangu Kiangani. Etikali te bato moke moko bafukami
ndambo bafukami moko na moko azali kozela ya ye ngala po ete akoka kolia nzoto mpe amela makila. Tozali kozongela ete nsima ya manso soki cérémonie oyo esili tata mokonzi abule akozonga ondako ya ye mpona kokende komibongola elateli bongo to mpe kobongola elongola bilamba ya bonganga oyo alati na mokolo mwa lelo mpo akolata yango circonstanciellement akolata teni na ye officiel mpona koya kopesa message malako ya mokolo mwa lelo soki ayei. Donc teni alati ezali officiel kasi teni oyo aya ye teni civile oyo akoya kopesela biso akoya kokota lisusu mpona kopesa biso malako malendisi maye tala lolenge makila makomela maka bakameramen na biso bazali kosala mosala mpona kotalisa mpenza lolenge nini ekolekelaka. Tozali komona manso ndenge ezali kolekela ezali kosalema lolenge loye wana ekosalemaka kati na église kimbangiste nyonso ezali kosalema na molende makasi ya papa Lando Alfonso oyo azali na réalisation azali kotambusa ba technicien nyonso ba cameraman bato bazali na régie nde bozali komona ndenge bazali guider ebe moko na moko cameraman nyonso azali koluka alakisa bilili ndenge oyo esengeli mpote tomona penza tomona sikisiki lolenge nini manso mazali kolekela okati ya ndako ya Nzambe ya Nkamba Yerusalemi ya sika. Tolobaki wana tozali komona nganga Nzambe bazali kozonga tokomi bongo na ngonga ya 15h15 sope ngonga ya misato na sima ya nzanga 15h15 tozali kopusana malembe tala lolenge réalisation ezali kosala mosala na yango ezali kotalisa biso manso lolenge tozali kopusana nde tozali kosenga na bino ete ntango nyonso boyeba kokoba kopesa confiance bozala fidèle na chaîne na bino oyo ezali korate eloko moko te mpona kotalisa bino mboka Nkamba misala miye mizali kosalema mboka Nkamba milulu miye mizali koleka mboka Nkamba lolenge ni tata Simon Kimbangu Kiangani azali kotambusa lingomba uta mboka Nkamba biso bapanzi sango topesa maya mukumba topesa mela mukumba yako zwa sango oyo ezali na lingomba komema yango mosika soki presque Nkamba ezalaki te toliki ete nde bozali komona lolenge cérémonie ya mokolo mwa lelo ezali kolekela te kasi grâce ya presque Nkamba bozali komona manso lolenge ezali kolekela nde tozali kosenga ntango nyonso mpe lisungi na bino na bato ya motema malamu ntango moni ete misala oyo tozali kosala esepesi bino tata Nzambe akaniseli yo apesi yo makoki kanisa mpe mosala oyo koyeba kosunga yango po ete tosala lisusu mingi koleka tosala lisusu ya koleka mpona kosatisfaire bino posa na bino solo ezali ete boyebaka nini ezali koleka na mboka Nkamba à travers biso bapanzi sango tala cérémonie ya mokolo mwa lelo tobandaki na bino elongo tozali kopusa na malembe po ete tosukisa na bino elongo tala lolenge batata Nzambe batata nganga Nzambe tolingaki koloba mama nganga Nzambe banso bamibongisi balati kitoko penza bango wana bazali komilengele mponte kozwa libondeli ya suka mpona cérémonie oyo ekokende kozongisa nzoto oyo etikali nsima na yango tata mokonzi abule ya kobima na mangonga moke ozonga mpona kopesa biso malako maye yambo te tobima libanda na ntina ya honneur to mpe lokumu na ye epai wapi akozwela lokumu na ye mosala ya mokolo mwa lelo eyeba bongo kosalema to mpe nsisani lolenge yango ebongisama ete ntango nyonso tokomataka na mboka Nkamba na milulu mingi na milulu misato le 6 avril le 8 juillet mpe
le 12 octobre ntisani ekosalemaka ya mokili mobimba bato bakoutaka na mokili mobimba na bikolo biso bakoyaka mboka nkamba muto na muto na libonza na ye na mosolo mwa ye mpona kotonga nkamba Yerusalemi tolanda libondeli. Wana tozali kozela ete tata mokonzi abule papa Simon Kimbangu Kiangani apesa libondeli ko pesa ndingisa na banganga nzambe bako kozonga na nzoto oyo etikali kuna na ndako ya moke epai wapi ekobomamela kasi ba oyo bazwi lolenge ya kolia nzoto te na mokolo mwa lelo bazali na bokono na bahopito ebongisami ete banganga nzambe bakokende bipai wapi bango bazali mpona kopesa bango nzoto mpe makila ndenge tozali koloba yango ete nsima ya libondeli tata mokonzi abule akozonga na mwangonga moke na résidence na ye mpe akoya mpona kopesa biso malako ya mokolo mwa lelo balendisi ya kopesa biso nsima ya balendisi nde tokoyeba kobima libanda kuna mpona lokumu to mpe honneur na ye epai wapi mpe tokosala mosala ya ntisani ndenge yango ebongisama na milolo miso ya le 6 avril, le 8 juillet et le 12 octobre ntisani monene ebongisama mboka nkamba ekosalemaka na ntina ya botongi nkamba Yerusalemi elaka epesamela biso ete esengeli totonga nkamba Yerusalemi nde bolamu na biso tokozwa yango na nzela kotonga nkamba Yerusalemi pamba te tokoya Tawi fueni stuna kutula moma sidi kale evento ya chukule mfokololo mwana kumbwa se wane mwanda velela. Amen.
Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV.